Breaking news, il y a lundi, le 26 janvier 2015, avec Proverbe 30-30, messager de la bonne nouvelle, déformé les Bob Denard congolais. On a vu que Boza ébélé pour Napolanda. Journal Nabino, il y a pourquoi. Vous avez vu que tu l'exango 2 heures avant minuit pour Bola la Nango la Mokalango. Alors, alerte rouge. La mère Mende, Azana Kati avion à Air France, Azo Kita lundi, le 26, à 6h30, na Roissy Charles de Gaulle. Ba combattant à Paris, alerte rouge, bon récupérer les bisous, la mère Mende, aïe pour accrocher Mindele na ba radio. Donc, lundi, le 26, na 6h30, na Roissy Charles de Gaulle, la mère Mende, Azo Kita. Donc, à ce matin avion, batu na biso na Kinshasa ba bengi nga balobi beta kiololo pour na ba na Paris ba récupérer tata wana aye kokosa. Alors la mère Mende azali kokita lelo lundi le 26 janvier 2015 donc à 6h30 na Roissy Charles de Gaulle. Ba news tozanango, les sénateurs congolais ont quitté la commission paritaire face à la mauvaise foi de la majorité kabiliste qui ne veut pas harmoniser l'ensemble des articles du projet de loi Bochab. Se référant au recensement de la population, pas de plénière de la convocation, il faut maintenir la mobilisation selon la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne, Kabila balingi na bangote do ba Rwanda balingi ko bouger te lo mokote donc nyo surtout bato bazolo ba signer o ba boy eza lukuta parce que bango bazo insister ezala kaka ndengwana ngo balobi lelo lo moto ebima libanda. Alors PPRD eza parti mo rwandais, Kabila rwandais, Kamere rwandais, bango so ba rwandais. Alors pétition mo zo tambola na Facebook ou bien na internet signé yango. Kamere attire vers lui toute l'opposition pour mieux les contrôler et les écraser, car ils travaillent toujours pour les Rwandais et pour Kabila. Ils ont copié Mobutu Tshisekedi. Vous voyez que Mobutu Tshisekedi, bazala jamais ba proposant ezaki j'ai au bazalo sayango Kamere pe na Kabila bazo copier ndengwana Bolanda. Kamere azali chef de file te mutu moko atie chef de file ate azana ordre repesa te to yebisi ba opposant nyonso bazakuna bokeba na ye pe le 26 mutu moko akoko arrêter peuple te d'ailleurs likambo ya population o likambo ya robima libanda ya Kabila dégage ezali likambo lisusu ya parti politique te ezali likambo so mutu moko te parce que vient na biso ya titi a koti na je bata IDPS babimi bata palu barobima catholique barobima ce n'est plus Kabila qui décide mais c'est nous qui sommes le peuple qui décide. Donc Kamere a koyi ko peki sata congolais moko bima lisute parce que ba loi na bango wana eza makambo ya lokuta. Alors eloko noni tozo senga na bato bazana Kinshasa ba canaliser mouvement. Kinshasa c'est une bombe à puissance. Régime ya ba Rwandais ya Kanambe sekoi. Communauté internationale bazo selaka bobi masu libanda bakangaende bakangaki Gbagbo bakangaende bakangaki Gbagbo basi bakende ko yebisa ye c'est-à-dire baza ko banga bakobeta masasi te pour basi babomi plus de 200 personnes donangonga oyo tozo kende biso so libanda Kabila dégage mais bo kende na ba groupe te bo kende na ba coin bo kende te mabino sur le palais du peuple muto akobeta bino masasi azate muto akoboma bino azate parce que ba communauté internationale ba américain na ba européen basi ba yebisi soki mutu moko akufi ba kokanga yalo bino botelema balobi soki ka bosali 3 à 4 jours soto bimi lundi tozala na mardi mercredi jeudi pouvoir Kabila na ba Rwandais noso ekimi parce que biso atapoto tozala na relais ya rotina mbongo na ba konzi kuna ba pesa bino biloko kolia komela et puis ba soin na bino tokofuta na bopito contribution eza na kosala makalami te na kozwa pasteur Nzubila awa ayebisa biso qu'est-ce qui se passe combien les bateaux bapesi pe ndenge ni makambo ezoleka. Un Rwandais qui se respecte vit des mensonges, des coups montés et des crimes. Voilà Kanambe c'est un Rwandais. Preuve lelo ba généraux nyonso eza ba Rwandais. Bizima Karera azana Kinshasa chef à ANR et Rubewa azana armée na ye bazo massacrer ba Congolais. Preuve déjà ngwana. Lokola mesana ko boma azola sabino ka Congolais te donc lokola to zuye to ticket de soute clé boa
tina suka. Alors nazo sabino ke Mende azana kati avion azo kita na Paris Roissy Charles de Gaulle lundi le 26 na 6h30 ba combattant bo récupérer les biso yekuna bo salaye ndenge wana masumu de blende Lushima boyeba ke makambo nyonso bozoloba etikala na internet bokolelaka na monoko wa mboka na makolo kotambola na ba bêtises bozosala na tanga Mobutu ba mukolo ba Honoré Ngwanda ba sala ba aventure ba image ezate mais lelo nyonso eza na internet keba okolela na monoko ya mboka keba okolela na monoko ya mboka. Alors ba nouvelle toza nango côté ya Lubumbashi kuna ya Katanga Colonel Vitar Kitambala apesi bana quartier Minduki quartier Mabanga na quartier Majengo pour na kobenga na Kabila malgré bakangiye metala un colonel azu Minduki apesi na population pour babenga na Kabila. Alors Kanyama ba Rwandais ba bimisi vidéo oyo azo pesa ordre ba boma ba Congolais c'est-à-dire ba piéger ye au lieu na CPI eza la Kabila mutu apesa ordre bazo tia lokola Kanyama mutu apesa ordre do bazo la tsebe na lobaki na ngonga oyo soki tozaka na 300 commandos lokola bana seta to récupérer pouvoir. Alors quel est le colonel, quel est le major, quel est le général congolais ou aza courageux ya kobimisa 300 commandos congolais pour récupérer pouvoir. Soki bo sali en moté biso nzamba ko sunga biso to ko récupérer to ko benga na ba Rwandais Kabila na groupe nyos. Mais je crois armée congolais to ko raser bino to ko ba jeune à 18 ans ba former armée parce que bino vous avez bon à rien. Alors Mouzé Kabila dans son dernière vidéo, son dernier discours avait dit les envahisseurs du Congo seront écrasés. Ba envahisseurs à Congo ba vous allez écraser eza maloba ya mowe. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, tozo écrasé Kabila na ba mercenaires na ye, na ba oyo ba wuti pa Dos Santos na Angola, azatala na ba mercenaires rwandais, tchadien, ougandais, burundais, ba tondi kuna na mboka na tanzanien, mais li boso ya population toko écrasé bango parce que nzambe muta livré bisoye. L'État se resserre sur le régime congolais, Bisengemani en Ukraine et en Serbie pour acheter des gaz lacrymogènes. Bisengemani oyo aza général rwandais aza siko na Ukraine aye na Ukraine pe na Serbie ko somba ba lacrymogène pour na se préparer. Alors ba léopard ya Congo à Congo na bafana Afrique du Sud ngai proverbe 30-30 na laquelle ba mabe ba os éliminer. Ba léopard ba os éliminer lelo et ba Afrique du Sud ba os éliminer bo tuna ngapwani parce que soki léopard ezo beta tous à la focaliser à Rolanda Léopard. Ce Léopard a tiré bien au terme de distraction. Il faut pas éliminer Léopard. Comme ça, na kanda équipe poli, na kanda no so Congolais bimapo abenga na Kabila. Et puis ceux qui Léopard ont gagné, victoire wana évoqué pour na Kabila. Na ngonga oyo makambo politique ezo tambola bienté, ba bomi ba Congolais, toko ko sepelaté, équipe nationale pe ko sepelaté. Na bloqué ba joueur nyo surtout ba bolasi, ba joueur na biso na kidi ya bakutu na tche awa. Ba biloko soka linga ba bala oyo kaloka bazo sa digi dikia, po ya mbate ba biye kota to longwa na kimia to zonga. Afrique du Sud elongwa pona nini? Parce que président na bango atindi pe ba soda na Congo, alia kambongo à Congo makila ba congolais oyo kufi elandaye. Parole à l'homme de Dieu, les deux équipes Léopard et Congo Kinshasa na Afrique ya groupe ya bafana et kozala éliminé pour na ba 25 millions de morts oyo système ya Kabila nana ba bomi. Avant de côté on a deuxième partie, tous on a nos président Zubila, pasteur Zubila après ça biso compte rendu à caisse. Merci na bino nyo sobozotia pour te mboka na biso to libérer ngokaka na kambu ya Minduki. C'est-à-dire tous on a posa mbongo na bino pe to lobaki na mboka oyo na Angleterre bo pesa mbongo epa mutu musute bo pesa ka mbongo epa ya pasteur Zubila. Alors pasteur Zubila. Bonsoir aux en tout cas live na breaking news ko pesa biso compte rendu à caisse pe ko féliciter bandeko ba ko pesa biso montante mais pesa biso activité ndenge batu bazotia pe oyebisi nga ya ta mutatie 1 pound te bazo bandaka na 5 livres. Parole est panal. Évidemment na ebisa kio na midi que chaque week-end nazo ko talaka compte ndenge bandeko bazo pesa.
Et puis, na kobanda d'abord ko remercier ba Congolais nyoso baza en Angleterre awa. Et puis ba Congolais au pe baza di banda en Angleterre. En tout cas, félicitations à Bango Nzamba Pambola Bango. Parce que ba Congolais vraiment baza la volonté ya ko contribuer pour na mboka na bango sans blague. Parce que ma nyoso ça la matozo le kana télévision té. Alors, na la na témoignage moko bandeko mosusu babengai ngai hier nayebi te ce qui s'était passé basengi nga banimero ya compte na tuni bayebisinga babi paster toyebi yo mais toapprendre la télévision ke yo moto ozokongola bambongo voilà pourquoi lokwa tozotrust yo tosengi opesa biso banimero ya compte nabi me nga naleki na télévision te je ne pas leki na télévision te osaba aleki na télévision te parce que Chabani pas à la télévision, de pouvoir prendre la télévision. Non, tu veux encore la télévision. Alors, à tout cas, nous avons comme ça, parce que faire une publicité, nous avons fini la télévision. Là, mais à le coup, parce que le Congolais comprend qu'il est temps pour lui à contribuer pour Mbokane Télé. En tout cas, dans le Kobazo, ça tellement payé. Et puis, l'homme, c'est la maman, là, papa, baboui, couper ça, 1 pound. Baboui, bato bazopesa mokie ezali bato bapesa 5 livres balobi ke soki tokopesa mokie eza 5 livres me bato bazopesa bakobanda 5 livres 10 livres 20 livres 40 livres 50 livres le Congolais aza déterminé que to atteindre 1 million dans peu de temps nzambe vraiment apambola bandeko bazopesa 5 livres 10 livres bamisukutu babili bazopesa yango chaque semaine donc ntango bazopesa 5 livres chaque semaine ezokolakisa ke na moment bazopesa 20 livres. Donc, les Congolais sont encourager et puis, nous avons une initiative Oyo. Nous avons numéro à compte. Nous avons expliqué le moko. Nous avons Oyo, émission Oyo, ça qui a breaking news, je crois, le 14 janvier. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la révolution en Mboka Nabiso? C'est pas un coup de fil. Alors, Moutou, où il a fallu que les locaux exemplaires, les locaux qui comprendre que les Congolais y moko. Là, quand aussi les émissions, après 1 heure du temps, téléphone Nangaï et tout le monde qui n'a pas de message, parce qu'on a dit qu'on senga numéro à compte. Alors, comment les gens comprennent que tu peux faire numéro à compte? Bato wali kosenga surtout mama moko na otanga kombo na ete place ya zali nzamba pambola ekoleka parce que là ya sengi ndra kota de pasteur na zoke ndi lobi na obeka 50 livres ngana mona ya mondere black et lobi nangu akei atipe 50 livres a bengi nga bi passer na otiko 50 livres bon tango pola na volonté ya boye est-ce que photo le qui est down non s'il te plaît pasteur na ina tuna question moko tunayebisaki paster Dave asalisaki piqué na ambassade ya France pe nayebisaki bandeko nyonso namoni Lumumba awa tuwa komba Lumumba me alataka maneti na TV po abombaka miso amelaka banki mingi bakendaki pe na Serbie kozwa mbongo ese napesaki bango ordre mbongo wana nyonso bapesa epa na ese si bapesi yo mbongo wana bon parce que ngala okota na bakakofoni wana te ngala aza concentré na oyo tozosala na oyo tozosala naza koencourager parce que biso to inisaki eloko wana na phone mais moto asali ke eloko oyo exemplaire ezali bandeko oyo basengaki numéro à compte et surtout maman wana oyo atelemaki elle était touchée par le Saint-Esprit alobi na kopesa 50 livres akei mpe lobi na mapesi 50 livres c'est à cause de ça que nazwi tozwi détermination ya kolete bango down te congolais moko te tokolete ye down mais justement bato oyo mpenga nazoloba batia mbongo epano eza bacongolais biso tozoorganize bacongolais nyonso toboyi bato bazala 3-4 personnes bakokongola mbongo mpo bamisu bakoma bakongoli bongo bakosomba bilamba to bakomela masanga me ya biso ezali mpona makambo ya Congo yango nazotuna napesa bango ordre batia ese batie ou babengi yo non nani kokota makambo na bango te parce que ndako tupe na kolinga te ke batia bambongo na bango kote na biso na kolinga ngo te parce que ekozala bakakofoni mingi parce que tolobaki yango le même jour tolobaki ke ne toinitie eloko oyo ya mbongo basambala na bato obija évidemment c'était prophétique nga na chrétien yo oza chrétien toza bachrétien totambola lokola bapagano te alors eloko ya nzambe ebandaka lokola jeu après jeu en plaire j'ai compris que ezali moment oyo esala quelque chose j'ai déjà lobi qui suis
Et quelle est la maison de mon père? Mais Ange Azolo Banae va avec la force que toi tu as. Donc, Congolais a moni qui fait tellement la force au Yazanango. Biso tozana chrétien. Alors, papa, nous on va ensemble comme na bango, va continuer ensemble comme na bango. Parce que le loco où il a fait la web mission pour Bimbana et je ne peux expliquer. Et le loco où il y a commission de crise, comité de crise et Bandakam. Moi, je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Où il y a la vie au cœur, aïe, bagado, toucher la prunelle de l'œil de l'éternel. Ce sont des sorciers, ce sont des païens, où bazo lukagomé makamba pongo ezali na acte na prière. Pasteur, mot de la fin parce que tozanga temps ebelete soko koloba mot de la fin pour tokuta sur lobby. Pour lelo pe batwazo bima lelo message nous ala pour na peuple azo bima lelo. Lelo ba peuple azo bima lelo en tout cas ngana kopesa penza mbela makasi te parce que na landaki yango ba catholique bazo bima pour na télévision na bango bakangaki et puis IDP raison pour azo bimela eyebani te. Ngai nazosenga kaka bakongolais tozala concentré to continue kopesa bambongo badetail ya banke bazo yango to continue kosala don na biso mpona kodélivre mboka na biso na minute oyo toloba parmi baopposant oyo batambolaki lundi mardi mercredi bamisusu bazali deja kowelela basola na baambassadeur. Alors plan eza deja makasi parce que baambassadeur na des pays du monde oyo badirige ya Congo y compris Angleterre, États-Unis, France bazali koluka kokutana deja na baopposant wana et puis baopposant bazali kowela na bakutana na kamere pour liste kende bakende biso tolobaki makambo wana eza te parce que biso peuple tozwi nzela ndenge tozwaki indépendance na biso tozwa sikoyo deuxième indépendance na biso parce que tozala na esengo te depuis 1960 tobotama te. Alors tout le faut biso peuple tozwa makambo na biso na maboko tokotia dirigeant oyo tolobi tokotia dirigeant oyo tolingi tokotia dirigeant te oyo bango balingi totia. C'est pour cette raison révolution ezali kocontinue tokoyoka bapoliticien te tozotwa se politicien moko te tolingi te distraction te lokola mpe bazopesa mbongo na ye mbongo wana ezali mpona révolution ya Congo jusqu'à ce que tokovoi na biso ekozala entendu na bato bazali kodiriger monde. Je pense que le monde de la fin nange eza wana bato bakontinue kopesa nzambe akopambola bango koleka avec Dieu nous ferons des exploits tozokontinue kopri lokola Gédéon tozokontinue koprie lokola Josué mieux na Jéricho oyo ekanga ya bénédiction ya Congo il faut koya na nzela na biso na Congo na Yesu Messia. Merci. Breaking news ezalaki bongo passe Nzubila en direct ya Londres. Bolandi binomoko bo continue kopesa na Londres na Angleterre mombeza na mutu musu akokozwa mbongo te tosengi na Pasteur Dave tosengi na batu bakendeki Selby boke bana na Jean René Lumumba oyo amelaka bangi mingi atiaka misu na kobatama soka se azimbongo wana ekomona na te bo kutana na Pasteur Nzubila bo pesa mbongo. Alors tobosani eloko moko te batu ya Kanambe bakomi kotia ba photo kokosa ke Équateur na bandundu bazo soutenir Kanambe eza lokuta eloko nyonso bomona image eza te eloko nyonso bomona photo ezali bato ya ANR nde bato bazosala biloko ndenge babondima yango te. Toza live na Congo Sakola na RD Millennium na communauté congolaise na Congo Fort France 24 5/5 Média Manchester Ingeta bokomona biso kuna pe na Facebook ya Didier Forme Songoto na YouTube ya Didier Forme Amalatakala. Alors tolobi ete soki révolution esili toko s'occuper na yo toko tia au charger ya breaking news tobo sanyote Ebola TV na moyombe gauche bazomela mai na tonga po moye ba iba mbongo ezate Congolais soko bimi Congolais soki abimi libanda na janvier c'est que bilia ki yobikoki ba Belge to bimaka na bango libanda na janvier tozaki indépendance Congolais activité no sosala na janvier et que ndakati na suka do Kabila bilia ki yobikoki po Kabila dégage ozokende. Alors tango nyonso tu ba Congolais bazali kokende na guerre Kabila soki bakomi prêt ya kokende ko attaquer ba Rwandais azopesa ordre batika abomisa Mbunza Mabe abomisa colonel Mamadou pe plusieurs autres donc komi na ngonga o makila ya batu wana tout ezosenga revanche article 8 ya ba élection elongwa to elongwa te Kabila génocidaire rwandais Bizema Karara nani Ruberwa ba mende bango nyonso tout ba boshab il faut to kanga bango to mema bango na CPI donc état bisoté
na mboka oyo ya Congo soko saka na 300 soldats kaka congolais militaires au changer masolo soki ba officier congolais ba profiter na situation oté c'est que baza mibalité nzamba ko yede biso pe toko recruter ba soda mususu lutima makolo kotambola botuna zakle akangi bushpo na nini. Les ambassadeurs des pays accrédités na Kinshasa demandent à leurs ressortissants de faire les provisions et de préparer leur passeport pour un éventuel départ précipité. IDPS demande à ses membres d'occuper les riz jusqu'au départ de M. Kabila. Merci na Titi Levalois, merci na Pichou Mitwana, Pisman, na Switzerland pour na contribution na bino pe masolo nyonso nde bo pesa ba conseil. Premier drone africain fait son apparition en RDC. Kanambe asomba minduki na Ukraine atinda kayango na East esika ba Rwandais bazoboma ba Congolais na Kivu. Kuna lo barelo ko mote mais soki Congolais abimi libanda abimisi ba minduki po babuma. Donc Congolais bima libanda le 26 ezali journée monene pour na histoire à Congo parce que toujours ça la Kabila dégage moto fwe pela moto ekita to libérer mboka. Ale moloto alobi eza su tango koloba loba te eza tango kolela te eza tango ko papa ko sasa ko papa ko sasa. Kabila dégage et comme réalité Kabila dégage to bandi yango lelo tia kolongwa parce que ba ressortissants étrangers ba ambassade na baona MONUSCO basi ba expliquer biso ke to bima libanda bango ba kokanga Kabila nde bakangaki na Côte d'Ivoire moto kitisa moto yaya kitisa moto na mboka bana Paris mende azo kita lundi lelo na 6h30 na voici Charles de Gaulle. Breaking news, vive le Congo, vive la révolution, bye bye.